awa oyo tokoki kotatola yango bozali ne na ntongo na lelo toza na posa azala elongo na biso ate elongo apambola biso liloba na ye elobela biso e akokisa liloba na kati na biso tondimi yango tikino kokisa ngo mobimba kembo na Nzambe kembo ezala bobele na kombo na nkolo Yesu Kristo toyembi loyembo kitoko totanga lilukomi bongo tosambela nsima natangi 1 Pierre mokapo ya mibale molongo ya motoba 1 Pierre mokapo ya mibale molongo ya motoba 1 Pierre 2:6 pote komami na likomi ke natie na Sion na libanga ya mutuya oyo atie likene kati na yango akoyokisa masoni te. Amen. Kembo na Nzambe eza bino nde baye boza na confiance nde bokumana ya mutuya mpona bamosusu ya muteme 15 libango baza kobwakisa libanga yango nde ekoma libanga ya moboko donc ekomi bango mpo libanga ya libaku bazokutata bana na kozanga botosi kotelemela liloba kozanga botosi ya liloba bino na kotelemela boza libota eponami libota ya bule libota eponami mpona kozala oyo ya ye pote botatola nguya na oyo abyangi bino na kokamwa ya pole na ye. Bino oyo bozaki libota na ngai te kozanga mawa na Nzambe sasa ipi bozoi na Nzambe eza ya bino. Kembo awa na nkombo na Yesu Kristo liloba na mutuya totelema bongo tosambela. Tata wa likolo elongo tozoya na bozali na yo tondimi koza na ntongo na lelo mpona kosunga biso mpona kopambola biso mpona kati na biso tato ya liloba na yo bozali na yo esengeli monisama yango tozongisi na matondo na kukumisa kombo na kitoko oyamba oyo esengeli ya yo na biso bao tosangani awa kolo tozomizelisa na liloba na yo ndenge toyembi yango tikino kokisa yango mobimba nde ntina yango toza awa na ntongo na lelo. Pambola libota na mokili mobimba bao nyonso baza na singa bazoyoka liloba na yo tozongisi lo matondo oza ndenge moko lelo lobi mpe libele na libela. Tozongisi lo matondo mpona bozali na yo mpona lisungi na yo
pona lipamboli na yo. Ozamba bongisi pona biso. Ozamba bongisi pona biso. Tozongisi lo matondo na kombo na Nkolo Yesu Kristo iyo. Tofanda. Louer et remercier le Seigneur aussi pour akomisama asanzola mankolo na biso ndenge toyembi biso banso chanté dans le cantique 583 toyembi na cantique 583 couplet à l'heure de la plus grande tentation quand il semble que Dieu n'écoute pas couplet moko ya tango ya komekama makasi tango ozoyeba ke Nzambe azoyoka yo te tondimi kaka liloba pole koya. Chers frères et sœurs, Banembel pe basi que parfois il semble peut-être que Dieu n'écoute tamususu okomone ke Nzambe azoyoka te, qu'il ne veut rien savoir de nous. ete alingi koyoka eloko moko te na biso. Kasi Ici, awa nous avons cette ferme assurance, tozali na kosukisama encouragement na de ce cantique. kuuta na loyembo oyo Il exprime ici ndenge alobemi awa ce couplet que nous devons nous tenir sur le roc, couple oyo tokoki kotelema likolo na libanga lui faire confiance. totie confiance na biso epa na ye tondima Paraîtra le moment où tout deviendra lumière. oyo tikino pole koya Et nous sommes certains tosukisami que ce sera ainsi. ekozala bongo. Lire une parole de Dieu tirée du prophète Ésaïe Kotanga likomi na au chapitre prophète Esaïe 48. chapitre 48 Commencer par le premier verset du chapitre 48. totanga na molongo ya yambo Verset 1. molongo ya yambo Écoutez ceci, boyoka Jacob, oyo libota na Jacob portez le nom d'Israël, oyo bomimi kombo na Israel sorti des entrailles, bobimi na michopo Juda, vous qui na Yuda le nom du Seigneur, bino bazokata tieleka na kombo na Nkolo le Dieu d'Israël. Nzambe na Israel, Mais non pas avec véracité et non pas avec justice. kasi na bosembo pe te na boyengebeni te, Car la ville sainte qu'ils ont donné leur nom et c'est sur le Dieu na d'Israël qu'ils s'appuient. engumba ya bule oyo bapesi kombo na bango Le nom est le Seigneur des armées. oyo na Nkolo na mapinga. Le verset 3. Molongo ya misatu J'ai annoncé les prophéties précédentes nasakoli de ma bouche. masakoli ebimi na monoko na ngai Connaître et soudain, na bwasa je les ai accomplis. nakokisi yango Qu'elles se sont réalisées. na lolenge ete ekokisami. Parce que je savais Nayebaki que tu es dur. ete yo motema na yo eza ekenze, Et que ton front était d'airain. elongi na yo ya motaku. Je te l'ai fait savoir avant. Natalisi yango liboso, Les fait entendre avant qu'elle n'arrive. nayokisi yo yango liboso ete ekokisama. L'idole qui les a faites, Ezali te ekeko esali yango, mon image en fonte, ata bosali image na ngai na babiloko na bino, a entendu, kasi considère, tala cela maintenant et vous yango sasa ipi n'en témoignerez-vous pas bokotatola yango te. à partir de maintenant. Je Ata na sasa ipi entends des choses nouvelles nalingi koyokisa bino makambo na sika dont tu n'as pas eu connaissance. oyo ozwi boyebi nango te. Ce n'est que maintenant que cela se réalise. Et non nde sasa epike yango ezosalama, tu n'en as pas entendu parler. oyo nano oyoka yango te, Je le savais. nayebi yango. Verset 9. Non, tu Kas- n'as pas entendu. oyoki yango te, ososola yango mpe te, Pas été ouverte. matoi na oyo eyoki yango te. Car je sais Nayebi que tu es tout à fait infidèle. ozali sembo te, Rebelle dès le ventre. oza motomboki uta libumu ya mama na yo. Non, je retiens ma colère. Nasimbi kanda na ngai Et à cause de mon honneur, na ntina na lukumu na ngai, je te ménage pour ne pas t'exterminer. nabombi yo mpo te nasilisa yo te, Que je t'ai purifié. napamboli yo, Je ne t'ai pas trouvé comme de l'argent. namoni yo lokola argent te, Dans la fournaise de la souffrance. na kati ya minyokolo na pasi, Pour l'amour de moi, mpo na bolingo na ngai, car mpo te
Comment mon nom pourrait-il être profané? kombo na ngai ekobebisama ndenge nini? Donne ma gloire à personne d'autre. Mpe nakopesa nkembo na ngai na mutu mpe te. Moi, Jacob. Yoka ngai Yakobo, Toi, Israël. na yo Israel, J'ai appelé. oyo Je nabiangi, suis le même. naza ndenge moko, Je suis le premier. naza oyo ya yambo Je suis aussi le dernier. mpe ya suka. Ma main a fondé la terre. Loboko na ngai nde esali mabele, Étendu les cieux. loboko na ngai mobali etalisi lola, Ils sont tous là. nyonso eza wana. 14. Rassemblez-vous 14 tous. bosanga na bino banso, Écoutez, qui d'entre eux a prédit ceci? boyoka nani na bino asili koloba yango. Exécutera sa volonté sur Nzambe akosala mokano nini na Babylone, fera agir son bras sur les Chaldiens. akosala loboko na ye likolo ya bachaldeen. Annoncé, je l'ai appelé, Nabiangi bino, je l'ai fait paraître. nalakisi bango, Il accomplira victorieusement son entreprise. Verset 16. mpe bakosala na elonga nyonso oyo baza kosala. Dès le début, Nalobi na sekele te uta ebandeli, j'ai été présent. nazalaki kaka. Maintenant, Sasa ipi Dieu le Seigneur m'a envoyé nkolo atindi ngai, et son esprit. ngai na molimo na ye. Ainsi a parlé le Seigneur, Eboye nkolo alobi, le Saint d'Israël, mosantu ya le Israeli, Seigneur, ngai nkolo Nzambe qui t'enseigne oyo aza kotalisa yo ce qui est pour ton salut. mpo osala oyo eza mpo na lobiko na yo, Dans le chemin azokamba yo na nzela suivre. Verset 18. oyo esengeli olanda. Si tu avais été attentif, Soki ozalaki na angele, alors ta prospérité be libota na yo serait devenue comme un fleuve, elingi ekoma lokola ebale, justice comme les vagues de la mer. nde boyengebene lokola bavage ya mai, baimbonge ya mai, Et les rejetons de tes entrailles, mpe baoyo bakobima na mitsopo na yo, non, ne seraient pas retranchés kombo na bango et ne seraient pas ekolongwa te, anéantis devant ma face. bakokima te liboso na kombo na ngai, elongi na ngai. Précieuse parole de Dieu. Oyo na maloba ya kitoko na Nzambe. Remercie Dieu, Tokoki kozongisa matondo epa frères Nzambe et sœurs, car nous savons mpo te toyebi Dieu est un Dieu fidèle. Nzambe azali Nzambe ya sembo. Parler à son peuple dès le début, Alobi na libotene jamais, uta kala, et n'a jamais voulu que le bien de son peuple. Il leur a fait connaître d'avance alakisi bango makambo, et ils savaient comment est-ce qu'ils étaient tous faits. ayebaki ndenge bango nyonso basalamaki, Connaître à eux et ils voulaient seulement qu'ils soient secourus. kasi ayebaki te esengeli basungama. Il leur a fait connaître beaucoup de choses Atelisi makambo ebele qu'ils ne puissent pas dire que quelqu'un d'autre mpo te baka koloba te ke moto moko nde moto atalisi bango yango. il les a créés de façon merveilleuse. Alkela bango na lolenge ya kitoko, Il les a aimés. alingaki bango, A révélé de grandes choses. afongoli bango makambo minene, Il a fait en sorte que asali il leur a promis s'accomplisse. asali lolenge te makambo alaki bango ekokisama. Je ne sais pas, mais frères et sœurs, si nous considérons Bana mibali mpe basi, effectivement so totali révélation, bofungwami et de même ndenge moko, fait en sorte que ce qu'il avait révélé auparavant, ndenge oyo asakolaki na yambo, ce qu'il a dit de nouveau s'accomplira. oyo alobaki esengeli ekokisama. Tout de suite ou non, que nous pensions que cela se produira ou non, toka nzete toba nzete wana ekosalama te esalama te, patient, une chose est sûre, leko ya motu ye eza ke le Tout-Puissant a dit, oyo ya makasi alobi sera yango ekokisama en temps voulu, na ngonga oyo ya ye. quel que soit le moment, Dieu sait. Ata kongonga nini ye ayebi, C'est quand cela se réalisera. ntango ngai nini yango ekosalama. Lui en reconnaissant Eboye tosengeli kozala barekonnaisse epa na ye, qu'il était le premier, azalaki oyo ya yambo, aussi le dernier. akozala mpe oyo ya suka. Même de nos jours, Na mikolo oyo il n'a pas changé. abongwani mpe te, Il est resté le même. atikali ndenge moko. Et il se peut que parfois, comme nous l'avons chanté, Ezali ndenge toyembi yango, nous soyons les abandonnés. tozala lokola bato babwakisa bango, Mais nous pouvons nous appuyer sur le roc de la parole.
kasi esengeli totelema na liloba na Nzambe, référer à sa parole. Et nous pouvons persévérer dans sa parole. esengeli tokoba na kati ya liloba na ye, Nous pourrons voir tokoki komona qu'il a promis. oyo alaki. Et pour cela, Nde mpo na yango très heureux et très reconnaissant. nazali mpenza reconnaissant Hier, aujourd'hui, lelo mpe éternellement. libele na libela. Verset 16, mais maintenant, Dieu le Seigneur m'a envoyé. Kolo atindi ngai, Et son esprit, oui. ngai na molimo na ye, Quelque chose de merveilleux. eza eloko motuya te, Qui il voulait, atindi oyo asepeli na ye, ses serviteurs, mosali na ce ye, soir. Et il devait dire, esengeli avait ordonné. aloba oyo nkolo atindi ye, Ne rien dire. akoki koloba eloko mosusu te, Ils sont pas non plus allés de même. akokende ndenge mosusu te, Sous un mandat de leur Dieu, na manda ya Nzambe présenté au peuple. azali kotalisa liboso na bato Et dire, oyo Nzambe esengeli aloba. intéressant de noter qu'ils connaissaient d'avance Ayebaki yambo leur projet, toutes leurs pensées et makanisi na bango banso attitudes. na lolenge na bango. Dieu connaît bien toutes choses. Nzambe ayebi manso Aussi nos cœurs. Il mpe connaît mitema na biso, rien ne lui est caché. eloko moko ebombami na miso na eza te. Et c'est reconnaissant de pouvoir nous approcher de lui. Tosepeli mpo na kopusana pembeni na ye, Et de nous donner la grâce et la force. alobi apesi biso ngolu mpe na bokasi, Tenir ferme dans cet état de foi. totelema ngwi na lolenge oyo ya kondima, Persévérer, tokoba d'attendre na kozelaka Nzambe ye moko akokisa makambo na ye. que certaines choses se réaliseront. Makambo mosusu Sont peut-être pas si visibles à nos yeux. ekomonisama na miso mpe te, Je crois certainement que beaucoup de choses nayebi te accomplissent. ebele na makambo ezokokisama, Les nations, il y a un temps, kasi une heure. ngonga ezali mpo na babota. Et c'est pourquoi Nde ntina ngo nous voulons persévérer, tolingi kokoba lui donner la gloire. topesa ekembo. Verset 16, approchez-vous de moi, écoutez ceci. 16 alobi bopusana pembeni na ngai boyoka ngai, Secret. Non. nakoloba eloko mpo na nkuku te. Jésus Kolo na biso dit, alobi ai-je parlé en secret? nakoki koloba na nkuku Parler en secret, te, nakoki koloba na nkuku te, pu entendre. baso bayoka oyo ngai nazoloba. Kasi Pour celui à qui Dieu ne l'avait pas ouvert, mpo na oyo Nzambe afungoleli matoi te, et c'est la même chose de nos jours. eza ndenge moko mpe lelo, Si la parole n'est pas ouverte, soki liloba efungwami te mpo na yo, les secrets que Dieu a prononcés, ezali libombami te oyo Nzambe alobi, il reste oyo etikali caché et fermé pour nous. ekotikala ya kobombama. Dieu de nous avoir accordé la grâce, Lokola Nzambe asali biso ngolu te, ce qu'il a dit, oyo alobi d'avoir la grâce de nous attendre à lui. ete kozala na ngolu epete komizelisa epa na ye. Prenne avec nous dans sa gloire. Nous sommes donc reconnaissants Tozongisi matondo epa na ye bongo pour adorer, mpo na kokumisa ye, entendre ce qu'il a à nous dire, mpo te ayoka oyo akoki koloba na biso et précieuses paroles. liloba na ye ya motuya. Avant que le frère Franck continue à servir avec la parole, levons-nous pour prier ensemble. Ndeko Frank koba na kosala mosala na totelema biso banso elo. Nous te remercions Tozongisile matondo pour cette journée de grâce mpo na ngolu oyo, que nous avons pu mpo na vivre, mokolo ya ngolu oyo tozobika. être ici pour t'adorer, pour Toza awa mpo na et la louange, kokumisa yo, être ici kosanzola yo, pour t'adorer, pour chanter des mpo na kosanzola yo, mpo na kokumisa. Oh Seigneur, O nkolo, la louange yamba masanzoli et de notre bouche. ya bilongo na biso. Oh Dieu, nous sommes ton peuple. Toza libota na yo, Tu nous as aimés olinga biso. que des pèlerins sur cette terre. Tozali batamboli na mokili oyo Nous bapaya. n'avons pas de ville permanente ici. Toza na bomoi na biso awa te. Bientôt quitter cette Kala mingi tokolungwa nzoto oyo. sur cette terre. Nous attendons quelque chose Seigneur, Tozozela eloko nkolo auprès de toi, dans ton royaume. pembeni na yo, na bokonzi na yo. Non plus quand nous serons appelés, quand tu nous... Toyebi te ngonga nini okobianga biso. Nous voulons que ta parole... Tolingi ete liloba na yo elobela biso. Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Tolingi koyamba liloba na yo, Cœur, y croire et tondima donner l'honneur mpe et la louange. tozongisa lokumu mpe masanzoli. Nous nous attendons à toi, Seigneur, car Tozomizelisa na yo nkolo. Seigneur, tu feras sortir, tu achèveras merveilleusement
okosilisa mosala na yo na kitoko. Tu ne tardes pas, non, Seigneur. Okoumela te mpona kosala yango. Chose bien. Adoration et gloire à ton nom. Tika te masanzoli mpe nkembo na kombo na yo. Ce soir, Seigneur, bénis aussi tout ton peuple. Pambola mpe liboto no mobimba Et lointain. Sois avec oyo eza awa mpe mosika et pitié de tous. banso À l'ouest, au nord et au sud, Seigneur. Seigneur, nord na sud nkolo peut-être à cause de ton nom. mpo na kombo na yo. Ô Seigneur, ô Dieu, O nkolo o nzambe cœur, tu vois chaque oyebi mitema nyonso, vers toi. Tu connais aussi nos oyebi mpe mitema na biso, vies. oyebi mpe bomoi na biso, Comment nous sommes faits. oyebi nini tosalami. Et nous prions d'avoir pitié de nous. Tobondeli toyokela biso mawa, De nous par la richesse sunga biso de la grâce. kolandisa bozwi na ngolu na Au yo nom de Jésus. na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Kolo akumisama C'est pour la grâce et le privilège. ngolu mpe Nous avons d'être à nouveau ici. oyo toza nango mpona kozala lisusu awa. C'est Nayebi que cela faisait si longtemps que nous n'avions pas eu d'études bibliques. to ntango molai tosali baétude biblique te, D'entendre quelles sont les questions qui na koyoka mituna nini ezotunama. nous puissions, si Dieu nous aide, Samba sunga biso nous sommes capables d'y po soki répondre. tokoki na makoki ya kopesa biyano Aide. azala mosungi na biso. Il Nzambe doit répondre. apesi biso makoki toko kopesa biyano na mituna. Je remarque que lorsqu'il y a des questions Na moni ntango mituna ya mokili ezali domaine et ata na lolenge nyonso, que quelqu'un s'en préoccupe et qui n'arrive pas à y répondre, c'est moto azowelisa kasi azokoka te kopesa biyano. il reçoit la réponse. On obtient de la clarté, Tozozwa d'ensemble, on est bofungwami satisfait. na Nzambe na mbala yoko. Tout ce qui va avec mon beau-frère m'a encore transmis les Oyo nyonso oza na beau-frère na ngai, Je viens de les lire. nauti kotanga yango ngai moko, Tout le monde, napesi mbote bato banso très chaleureusement, qui se sent lié à nous. oyo bakangami na biso. Remercions le Seigneur de ce qu'il Kozongisa y nkolo en a encore quelques-uns bamosusu bazali qui se sont arrêtés. batikali Cela peut apparaître présomptueux emoni lokola nzombo. à 100% que nous sommes dans le vrai. Toza kati na bosolo Enfin, je le crois par confirmation, par conviction. Par na conviction. ndimi yango na bosukisami na motema. Et ce n'est pas pour... Et ce n'est pas à cause de nous. Eza mpo na biso te, Pour notre volonté, pour nos opinions, mpo na bokano na biso te, ou bien pour nos connaissances. mpo na makanisi na biso, mpo na boyebi na biso te, À cause de la parole de Dieu. me eza ntina ya liloba na La Nzambe. parole de Dieu aura raison. Liloba ekozwa elonga. Et nous, parce que nous croyons la parole originale, Biso lokola tondimi liloba na ebandeli, de jamais rien interpréter. tokoki kolimbola eloko mosusu te. Il y a des années que Na bambula rien n'interprète totikali kolimbola liloba Nzambe ndenge mosusu te. Tondimi libobele Nzambe clair pour nous eza polele mpo na biso liloba na ye de la parole de Dieu na lilo et que nous puissions mettre notre doigt dessus na liloba na Nzambe marche blanc dans cette écriture totambola na kati na makomi su que c'était vrai ezalaki solo parce que nous l'avons dit, oyo tolobaki. frère Branham l'a dit, Ndeko Branham alobi yango, parce que Dieu l'a déjà dit. Nzambe asili koloba yango na liloba ya ye. C'est tout est vraiment Boye tembe nyonso to efo elongwa et toute question qui na concerne mituna nyonso le domaine oyo spirituel etali lolenga molimo et sa réponse esengeli ezwa eyano nango sainte écriture. na kati ya makomi na bule. On n'a pas nécessaire comme il est écrit. Eza na motuya te C'est la mer. ndenge Ce elobami n'est pas nécessaire comme il est écrit. ndenge ekomami, Mais comme il est écrit pour obtenir la réponse de traverser la mer. Mais non, ce qui est proche de toi, c'est la parole. oyo eza pembeni na yo eza liloba na yo Prononce. nde esengeli kotatola ngo na monoko na yo. Ce ne sont pas nos pensées, mais la parole. Ezali makanisi na biso te, Dans notre cœur et dans me notre bouche. liloba euti na mitema na biso ebimi na bibebo na biso. Je peux vous le dire très clément. Nakolobela bino Et certainement
tous ceux qui s'avancent ici devant. bao nyonso bakopusa nao liboso Pouvoir rester assis là. esengeli bafanda kuna. Il dit Amen. Et alobi amen. nous tous qui devons aller en avant, qui devons aller devant, je Biso dis pe expressement, esengeli tokende liboso nous pas voulons aller, mais devons aller. C'est une obligation. eza teke tokende me esengeli ezali motindo. Réjouissons d'avoir une part. Tosepeli na kozala na eteni ya liloba na Nzambe kati na biso. Et s'il y a un temps de sécheresse, Soki ngonga moko ya bokauki ezali et pourtant nous pouvons persévérer, esengeli tokoba savoir toyika mpiko na koyeba d'avance ete liambo pour chaque chose un Nzambe temps, ayebi nyonso une heure. aza na ngonga na ye. Annoncé, Tokoki kosakola encore annoncé, ne peut pas se réaliser. oyo tosakoli ekoki kokisama te A déjà tout fixé. mpo te Nzambe asili kosala yango ye moko. C'est là que réside notre foi. Wana nde kondimi na biso eza. Dont on a vu les premiers versets qui sont une réprimande. Ntango totangi verset yango oyo ezali mpamela. À haute voix, Seigneur. Oh, combien as-tu raison, tu as tellement raison dans Yo. ce que tu dis. Ozalaka na raison na masi oyo olobaka nkolo. Et quand il réprimande, Ntango azopamela faisant, sa réprimande est comme un baume. ezali lokola kake. Vous allez aussi Koganga na ye ezali lokola kake. réprimande un autre et veut le corriger un peu. Alingi kosembola biso moke. Cela ne passe pas. Wana ekoleka te. Cela n'est pas reçu. Nous nous rebellons intérieurement contre cela. Tozo kotelemela yango soki alingi kopamela biso. Oui, ce soir, par exemple. J'aurais pu dire à haute voix, Seigneur, tu as raison. Nakoki koloba na mongongo monene te nkolo oza na raison. C'est vrai. Eza bongo. C'est un beau. Ezali kake. Ça fait tellement de bien. On peut dire oui, du fond du cœur. Na motema na biso mobimba ekosala kitoko. A dit, Oyo Nzambe alobi. si nous comprenons, Soki tososoli il ne réprimande que pour attirer notre attention sur Nzambe apamelaka po te abenda makanisi na biso ete tondima et avoir autrement. na komona ndenge mosusu Ce qu'il voudrait voir et avoir autrement. Alors, nous reconnaissons dans sa réprimande son amour, tozo koyeba na mpamele na ye bolingo na ye destiné à nous mettre à terre. oyo ekanami ete afandisa biso na mabele atie maboko na ye Et nous relever biso mpo te atombola biso les choses ainsi, so tondimi bongo nous réjouir. esengeli tosepela Encore à nous réprimander. Peut-être que tout le monde ne l'a pas remarqué, mais azali na ya kopamela kasi bamosusu bamoni yango te ici, et si je me souviens bien, awa il a prononcé de terribles réprimandes. alobi mpenza pamela Car il dit ici, alobi boye 48, verset 1. Écoutez ceci. Maintenant, Esaïe 48 verset 1 qui portait le nom d'Israël, ozali komema nkombo na Israel qui est sorti des entrailles de Juda, yo obimi na michopo na Yuda qui jurait par le nom du Seigneur. ozali kotatula na nkombo na nkolo C'est le Dieu d'Israël. ozali kokumisa Nzambe na Israel Pas avec vérité, kasi na bosolo te avec justice. kasi na boyengebeni te. C'est vrai. C'est à la ville sainte qui se sont donné leur nom. ezali Le Dieu d'Israël na ngumba ya bule bamipesi nkombo na bango bamipesi nkombo na Nzambe na Israel est le Seigneur des armées. ye azali nkolo na mapinga. Nous savons Toyebi que Jacob Yakob luttait avec Dieu. aza kobunda na Nzambe Il eut une expérience avec le Seigneur. asali libiki na nkolo Toute sa vie bomoi na ye changé. ebongwanaki Était auparavant, ou jusqu'alors, Jacob. nkombo na ekala Il est devenu Israël. ezalaki Jacob akoma Israel Servi pour tous les autres qui portaient le nom d'Israël. esengeli esunga bao nyonso baza komema nkombo na Israel Que Dieu comme Jacob, ils n'ont pas lutté avec lui, ils n'ont pas. babundi na ye te Ils ont porté simplement le nom d'Israël. bamemika nkombo ya Israel. Et le simple fait de porter le nom n'a servi à rien. Donc litomo ya komema nkombo esungi bango na eloko ata moko te. L'expérience qui a conduit à Libiki oyo ekambaki Jacob na kobongola nkombo esungi bango te. en disant cela. Est-ce que nous comprenons cela? Parce que tososoli yango biso moko Ce n'est pas un reproche ezali mpamela te de porter le nom de chrétien.
ya komema kombo ya mokristo de nous réclamer du Dieu d'Israël. so tobibengi bato ya nzambe na Israeli ya Jacob Que nous soyons réellement en accord avec ces paroles. esengeli toza na boyokani na maloba na De ye Dieu et les enfants de Dieu bana na nzambe vécus pour ensuite s'appeler chrétiens. pote obenga mokristo esengeli obika D'abord, il était un mauvais serviteur et puis il a rencontré le Seigneur. azali mosali mabe mpe akutani na nkolo A dû lui donner un coup de pouce nkolo qu'il sache abeta ye qu'il ne peut pas faire ayeba ke akoki kosala te aussi fort qu'il a fait, oyo asali mais que c'est le Seigneur. ezali nde nkolo Il mot et que ce n'est pas lui eza ye te qui l'emporte, mais qu'il est emporté sur, monté, vaincu par lui. ezali ye nde moto alongi ye te Juré par le nom du Seigneur, okokata cheleke na kombo ya nkolo te du Dieu d'Israël, na nzambe na Israeli qui confessait le Dieu d'Israël, mais non pas avec sincérité, kasi na sincérité te justice. na boyengebeni te Bien-aimés, balingami nous essayons ici, dans la mesure du possible, ntango tozomeka na lolenge net, sans ouvrir la porte à l'incrédulité. kofongola ekuke te na motema ekenze Entre les personnes na bato qui sombrent dans l'incrédulité, oyo bafandi na kati na motema ekenze s'abandonnent à leur propre mpe bamitiki na banguya na bango moko réellement où il y a des manquements epai wapi et ce qui devrait encore être là, oyo bamankema ezali na oyo esengeli ezala wana prière, et cela dans la foi. wana Nous n'avons pas essayé ni par l'atmosphère ni par quoi que ce soit biso tomeki te peut être accompli que par la parole tomeki na eloko songolo te prise. me totiki ete liloba ekokisama na molimo na ye Nous pouvons nous en remettre au Seigneur. wana esengeli tomizongisa na nkolo Et ce soir, lelo na pokwa vous venez bozoya en face, vous priez. bozobondela Vous ne le faites pas en toute vérité. kasi boza na bosolo te Vous ne le faites pas avec toute sincérité. bozosala ngo na bosolo te Justice. na boyengebeni te Il en a le droit de nous parler ainsi. aza na ndingisi ya kolobela biso bongo Nous représenter Dieu dans sa véracité, ntango tozotalisa nzambe na bokasi na ye sa sainteté absolue et sa justice absolue. bosolo na ye ya solo mpe boyengebeni na solo Nous, et que reste-t-il alors? nini ekotikala Même notre justice, ata boyengani na biso tous apportés, n'est rien d'autre qu'un vêtement souillé. ezali bobele bilamba ya mbindo boyengebeni na biso moko bilamba ya mbindo liboso na ye Sont les yeux vers la poussière de laquelle nous avons été pris. donc Et nous disons, Seigneur, tolobi nkolo as-tu vu en nous oyo omoni nini kati na biso pour nous pardonner, mpo te olimbisa biso acheter mpo te osikola biso nous, tes enfants? mpo te tokóma bana na yo Que le Seigneur fait preuve d'un tel amour, d'une telle grâce et d'une telle miséricorde. nkolo na bolingo ya boye Réprimande sévère exprimée ici. na mawa na ye N'est-ce pas merveilleux? etalisami awa Le cantique dit Quand- qu'il est amour. ye boye elobi Vrai. Mais parce qu'il est amour, mpo aza bolingo tout passé, il veut que aussi notre amour alingi mpe bolingo na biso augmente. emata Lui aussi, oui, que nous puissions devenir parfaits dans tokóma to babongi be et que la véracité, ete l'honnêteté, bokasi la sainteté, na la justice, bosambeli onote te na nzambe tout ce qui est nécessaire devant Dieu, la sincérité, oyo ya motuya liboso na nzambe mais que nous puissions être richement bénis du Seigneur topambola masolo na nkolo na oyo ya ye ya motuya liboso na ye avec un cœur selon son cœur. na motema kolakisa motema na ye C'est en effet ce que je souhaite. yango nde nazolinga Qui lui plaise. esepelisa ye Ésaïe 48, verset 2. Ésaïe 48 verset 2 C'est après la ville sainte qui se sont donné le nom. ezali nsima nde bamipesi nkombo Qui soit sur terre et invoquer le Dieu Tout-Puissant. Tout babelela nzambe na nguya mais ce n'est pas tout. eza nyonso te C'est ainsi
éternel fait partie. libiki Si nous lisions soki libiki na mutu ye moko na nzambe na ye lui qui a choisi une tribu parmi ce peuple. ye Nous avons déjà pas abota aponi libota na ye un autre homme dans cette tribu. akoki kopona mutu mosusu na libota wana. Ainsi, ça continue. C'est devenu de plus en plus étroit. Et puis, nous voyons ici que même Judas Tomoni est mentionné. ata Juda Il est dit, bataki kombo na ye de Judas que sortira pour moi celui qui dominera. mpo na ngai yuda nde moto akokonza Israel. Verset 1. La promesse dans le prophète Michée, en vérité, elaka finit la plus na prophète Michée plus vaine des filles de Judas. Qu'est-ce que c'était? Dieu a fait une histoire de salut. nzambe Nous avons aussi déjà asali des textes qui se trouvent dans lisolo ya lobiko oui, Dieu a donné des prophéties apesi qui basakoli ont été mises par écrit ekomami dans sa bouche. Et tout ce qu'il a dit nyonso ye alobi s'est réalisé. ekokisami. Voici la parole ici. Tala liloba Soudain, Michée accompli. Je les ai na poasa akokisi maloba alobaki na baprofete accomplis. nakokisi yango. Les hommes ont attendu des millénaires. Bato bafandi bambula na bankoto na bankoto. Et toute espérance a presque disparu avec le temps. Tout à coup, Dieu a réalisé sa parole. Nzambe ata kobongo akokisaki liloba na ye Soudain, na poasa. écrit ici. Ésaïe 43, verset 8 et 2. Eze 43 Soudain, na poasa il a accompli akokisi qu'elles sont arrivées. oyo nyonso Si lentement et si joliment akokisi yango devant soi, mais tout à coup, na poasa c'est accompli. na akokisi Il y yango. a tout simplement des gens Bato bazali qui ne peuvent pas voir, bakoki komona te planifier les choses. mpona kosala mwangu ya Nzambe. Ils voudraient Alingaki que Dieu ou une chose particulière se fasse si bien et si lentement. balingaki Oui, eloko moko ya bokeseni na Nzambe, Dieu ne l'a pas fait du tout. kasi Nzambe asali yango mpe te. Nous devons en effet comprendre Biso esengi tososola la prédication de la parole de Dieu, na litei ya liloba na Nzambe, de nous préparer à ce que Dieu tomibongisa afin qu'il puisse le faire. Nzambe asala yango Ses promesses. kolandisa bilaka na ye. Mais Kasi l'action vient de Dieu, mosala ekuta na Nzambe, est venue de Dieu. euti na Nzambe. Il est donc dit ici dans Isaïe 48, verset 6, 48 verset tu 6. l'as entendu, considère donc tout cela et vous n'en témoignerez-vous pas? Oyoki yango tala nyonso bongo tatola yango te. Témoignons de tout notre cœur. Totatoli yango na mitema na biso mobimba. Témoignons. Tozotatola, Nous le témoignons. Nous Toujours- l'annonçons, nous le prêchons. tozotatola, Mais nous ne le faisons pas. kasi tozosala yango te, Nous n'accomplissons pas. tozokokisa yango te, Nous laissons notre Dieu. tozotika yango nkolo ye moko akokisa. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire de nos actions? Nini yango Nzambe akoki kosala na misala na biso Sur le carreau et nous ne sommes pas. ezali mbeba nde. Verset 6 encore, tu as entendu. Considère tout Tala. ça maintenant. Nyonso bongo Ne bino pouvez-vous pas en témoigner? bokoki kotatola yango te De tout notre cœur, na mitema na biso mobimba. témoigner. Tokotatola Dieu a promis Nzambe alaki le temps. na ntango Nous oyo pouvons croire tokoki kondima tout cœur na mitema na biso qu'aucune promesse elaka moko te sans se réaliser. ekozanga kokokisama te, Réalisation. kasi Dieu les accomplira toutes. Nzambe moto akokisa yango nyonso. Nous permettre de laisser planer Yango. le moindre doute. Yango nde biso tokozala na tembe na liloba te, Ce n'est pas possible. eza bongo te. Si nous voulons douter Soki tolingi kotia tembe et de quelque chose d'autre, na eloko mosusu je ne sais pas, mais certainement pas de Dieu et de ses paroles. me nayebi te, kasi na Nzambe te na liloba na Il y ye. a tout cela maintenant. C'est ce que nous voulons faire. Yango nde tolingi kosala. Parfois, nous nous réunissons pour méditer, pour Tozosangana mpona kobanza liloba na ye, considérer ce que le Seigneur a fait. kotala oyo nkolo asali. Nous sommes prêts Tobelemi à en témoigner toujours. mpona kotatola yango kaka. Nous toujours pour considérer ce qu'il a fait connaître. Tolingi koyeba oyo ye atalisi biso, Entendre des choses nouvelles. tolingi koyoka makambo ya sika te.
dont tu ne savais rien. oyo C'est arrivé. toyebi eloko te Soudain, une heure, un jour, dans ma vie, kasi il m'a paru qu'on annonçait ici quelque chose que je n'avais pas entendu, que je ne savais pas auparavant. alobili biso basakoli eloko moko oyo nayebaki liboso te C'est là. Ce qui avait été gardé secret. oyo bomemi sekele elakisami Et ce n'est que maintenant eza sasa que ipi cela se réalise. yango ezokokisama Il y a effectivement des gens bato bazali tout dessus. Quand on présente une chose, ntango bazotalisa eloko ils le savaient déjà. bango balobi bayebaki yango Où l'on veut aller, ils reviennent déjà. Ils reviennent déjà de là. soki balingi bakende bazozonga kalika mwana Soit rendu au Seigneur, car il y a kembo ezongisama na nkolo des gens honnêtes. azwi bato ya sembo Dire, je ne savais pas toutes ces choses. akoloba ete nayebaki makambo nyonso liboso te Et je le ferai. Vous pouvez m'en vouloir et penser bokoki koyina ngai à décider de le faire. bokalisi mpona kobendana na makambo yango te Il y a une expression elobeli moko qui ezali dit effectivement, je ne le savais pas. nayebaki yango te Et que dirions-nous à ce sujet? tokoloba nini na likambo oyo Homme de Dieu, o moto na nzambe prophète, depuis ton enfance, uta bomwana tu peux témoigner depuis le ventre de ta mère. otatoli yango te uta libuma mama na yo L'expérience dont tu te souviens était la suivante, c'est quand tu portais encore une chemise de nuit blanche qui ntango yo omema bachemise nuit blanche ton oncle est entré dans la chambre avec de la neige otiki koko na yo tata na yo ozokɔta pour enlever la neige, na elamba ses bottes, panda ya neige olongoli mpe baboti na yo et c'est là que tu as vu la première vision. wana nde omonaki première vision Un prophète de Dieu, mopusakoli na nzambe un prophète destiné à l'être dès le ventre de sa mère, abotami uta libuma mama na ye alobi a dit avec sincérité, alobi na bosolo nyonso jusqu'à hier, tiki nolobi je ne savais pas. nayebaki yango te Ils sont à l'ouverture des sceaux ntango azoba na bofungwami na bikangelo sambo à révéler. afongoli Et puis il y a quand même des gens bato bazali toujours su auparavant. bayebaka kaka liboso Ils ne le savent toujours pas jusqu'aujourd'hui. ti lelo bayebaka na bango kaka te Ils ont déjà tous su, me bango mosusu basi bayebi su correctement. Et qui kasi bayebi na ndenge esengeli te ils ne le savent pas encore, de telles personnes ne Albi. savent pas encore aujourd'hui ce que Paul ou Pierre ou des hommes de Dieu ont dit. batikala koyeba te oyo bato na nzambe balobi paul na bapierre balobi Ici, des hommes se sont référés au nom de l'accord, awa bato bazongi na nkombo ya bapotre à tout. Mais la véracité kasi bokasi et la justice na boyengebeni baza nango te n'étaient pas là. ezalaki wana te On l'apprend bazoyokola que nous n'avons pas fait correctement, mais ke tosalango ndenge esengeli te devant Dieu, kasi liboso na nzambe en le reconnaissant, en le reconnaissant, na kososolo yango nous sommes assez honnêtes pour tozali honnête nous ne le savons pas. toyebaki yango te Nous en prenons acte et Tout- sommes reconnaissants à tozoyekola donner de la grâce. mpe toza reconnaissant na nzambe Pour nous accuser d'autres dénominations d'avoir emporté avec elles du vieux levain, de la pâte acidifiée. afundaki bibongiseli eke balukotaki na kati ya eklesia na malakisi na bango Que nous avons emporté, oyo que nous déplaçons et entretenons comme on le fait avec le levain. Avec tomemi eloko te na babilone ndenge bazosala yango na bavieux levin biso tomemi eloko moko te Mais il gonfle de plus en plus. kasi ata kubongo bazovimba Dire, comme Paul l'écrit aux Corinthiens, ndenge mpo na bino bacorinthien le levain, la vieille pâte acidifiée, boyebi te ke vinyo pate wana une pâte acidifiée d'intégrité et de vérité. pate elakisi intégrité na bosolo Elles peuvent être rangées, nous n'en avons pas, nous n'avons plus besoin. Mais il s'agit de choses auxquelles nous sommes en quelque sorte attachés. Nous ne voulons pas ezali les abandonner. Nous toza posa balevin te me toza na posa na eloko oyo kani biso tokangami na yango ne nous concerne pas. Nous devons justement abandonner les choses auxquelles nous sommes attachés. esengeli totika makambo oyo ekangami na biso La parole de Dieu, alors cela devrait nous être enlevé. wana so toyambi liloba na nzambe wana esengeli elongwa na biso Tu n'as pas su et ton oreille n'a pas été ouverte. oyo matoi na eyoki te miso na emoni te De rien du tout. Ni entendu, ni su,
oyoki yango pete omoni pete. ouverte. Dieu fait tout en temps voulu. Nzambe asalaka maso na tango na ye. Que l'homme de Dieu Mutu na Nzambe aurait apporté alingaki komema l'héritage de l'Église a été apporté na bileko na eklesi. Luther. Impensable, impossible. Nani aye koyebango? C'est impossible. Ezaki pasi mpona kososola ngo. Soit apporté aujourd'hui le message de Luther. Moto oyoka sango ya Luther. La séquence divine, l'ordre divin. Comment pas à pas, de lumière en lumière, Ndenge tozotambola se présente le pole na likolo ya pole l'Église. na basango ya eklesia. Tout le monde peut tranquillement dire ce soir Amen, parce que c'est vraiment vrai. Non, Moto akoki koloba boye il n'a pas entendu, ayoki te, il n'a pas su, asosoli te, n'a pas été ouverte à cette. afungwami te. Comme nous aimons penser à l'apparition du Seigneur dans la nuée, Ndenge tolingi kobanza na komonisama na nkolo na kati ya lipa te. quand a-t-il été dit à Frère Branham qu'il devait retourner à Jeffersonville, Baloba ina de Branham nini po azokende Jeffersonville. l'ouverture des sceaux était arrivée. Ete bofunga bikake sambo ese eye. Avant cela, Enono kake sambo te bilembo sambo. il savait que quelque chose allait arriver, allait venir. Ayebaki eloko moko esengeli eya. Il ne pouvait pas non plus dire je me doutais déjà de tout cela d'une certaine manière. Non, il devait dire, imaginez que j'ai prêché à Akokaki koloba te oh, nakanisaki bueno nono. mes notes et que maintenant tout est très différent. Akokaki koloba bongo te. J'ai prêché autrefois. Lui aussi Yepe n'a donc connu que ce que Dieu lui a révélé ayebaki kaka oyo Nzambe alakisa ye au cours de son ministère. na Au cours des kati na lotomo na ye. années. Mais nous croyons de tout cœur Kasi tondimi na motema moko son ministère. Tout simplement parce que lotomo na ye. dans ces jours, le mystère de Dieu sera achevé comme Po te na mikolo oyo libomba mi na Nzambe esengeli esila ndenge asakoli yango ndenge alobi yango na basakoli. prophète. C'est tout. Bongo Si quelqu'un vient aujourd'hui avec une nouvelle révélation soki moto mosusu aye lelo na révélation ya sika qui est prophète, et ce sera. tokutuni yo oza mosakoli. Certains pourront faire semblant, Bamosusu bakosala semblant cela ne réussira certainement pas. kasi wana ekosimba ta te. Ici, Ésaïe 48, verset 8. 48 verset 8. Que tu es totalement infidèle et qu'on t'a appelé rebelle dès le ventre de ta mère. Obiangami mutomboki uta libumu ya mama na yo. Nous y revoilà. Dieu annonce, dit ce qui doit arriver, comment cela doit arriver. Nzambe asakoli oyo esengeli eya ndenge esengeli eya. À nouveau le miroir. Tomonisa se epi talatala Regardons, totala regardons entièrement. totala mobimba Nous sommes, comme il l'a décrit ici, ndenge alobi yango awa rebelles motomboki dès le ventre de notre mère. uta libumu ya mama. Il vient alors là une parole de l'apôtre Paul dans Galates 1. Wana liloba Thomas Paul na Galate 1. Verset 15 à Galates 1. Mais quand cela a été agréable à celui qui m'a mis à part, Tango wana ekokaki na oyo atiaki ngai mpembeni pour révéler son fils à moi, les deux mpona kofongola mwana ne kati na ngai rebelles dès le ventre de sa mère, ses propres voix, ses propres pensées, ses propres. uta libumu ya mama azotalisa banzela na ye oyo ye asengeli. Je vais le lire pour que tout le monde sache que Esengeli toloba ngo mpo bato tu bayeba. nous connaissons tous bien la Bible. C'est écrit Banso bazo kotanga Biblia. dans Galates 1, verset 15. Galate verset 15. Mais quand il a plu à celui qui m'a mis à Tango esepelisi na oyo atia ngai na libumu ya mama na ngai de révéler en moi son fils, afongoleli ngai mwana na ye de sa part, na le message du salut. sango lobiko. Je ne me suis pas adressé immédiatement à des hommes de chair et de sang. Nakende kotala bato ya nzoto pe na makila te. Je suis monté à Jérusalem vers mes prédécesseurs. Nakendeki na Jerusalem
dans l'apostolat. liboso na bao bazaki liboso na ngai na kati ya musala ya kiapotre. Qu'est-ce que c'était? Nini yango? Des hommes Batu que nous sommes tous, o biso tozali rebelles livrés à la mort, suivant leur propre voie, et soudain, la grâce de Dieu vient dans notre vie. koki kozala bakambi bango na liwa kolandisa banzela na bango na poasa ngolu na nzambe ye. Lorsque nous sommes entrés dans ce monde, Dieu nous a déjà destinés Tango tokomaki na mokili oyo nzambe asili kopona biso propriété. Une personne non croyante dira, écoutez, c'est une contradiction. moto oyo mondimi te akoloba oyo otala botelemelani makambo ya maloba oyo. Mais le second, Kasi le premier. Et alors ce n'est plus le premier qui est valable. ezali oyo ya yambo te eza na mutuya Plus loin, il est écrit, mosika elobami c'est neuf à cause de mon nom. Et ezali na ntina nkombo na ngai nous le savons tous. toyebi yango Et à cause de ma gloire, na ntina nkembo na ngai ménagement envers toi. epo nasala mosala na ngai epai na yo. Oh, si Dieu voulait nous rendre comme nous le méritons, Soki nzambe alingi kozongisa biso ndenge esengeli biso tozwa tiendrait le coup. moto te akotelema liboso na ye, Nous deviendrons tous plus silencieux tokokanga minoko biso banso de notre face et nous liboso na elongi na ye. non avec respect. Liboso na ye tobanda kotanga nkombo na limiemia nyonso C'est ma colère. Et à cause de ma gloire, mpo na ntina nkembo na ngai pour ne pas t'exterminer, mpo na boyi kosilisa yo mpo yeba t'es purifié, mais je ne t'ai pas trouvé comme de l'argent, kasi napetoli yo me namoni lokola olo argent te de la souffrance. Verset 11, pour l'amour de moi. mpo na bolingo na De ngai moi, je l'accomplis. nakokokisa yango. Deux fois, de suite. Je ne veux pas que quelqu'un dise, oui, maintenant Dieu m'a purifié. koloba teke moto alobaki nzambe sasa epe nzambe apetoli ngai. Maintenant, je suis à sa disposition. Maintenant, je peux faire cela. Awa nazali na Il n'a jamais recherché de telle personne. nzambe aluka bato ya boyi te oyo balobi te ngai naza na disposition na ye ngai nasali boye nzambe aluka bato ya bongo te. Dans le four de fusion, mais pas comme de l'argent, encore moins comme de l'or. Kasi Et qu'il a éprouvé dans la fournaise de la souffrance. atali biso Et puis quand même. kati na minyokoli Pour l'amour de moi. bolingo na ye moko Donc ce n'est pas à cause de toi. eza ntina na yo te Parce que tu as gêné. mpo yo gene Que tu as subi et surmonté des mpo yo onyokwami oleki baepreuve est passé par la souffrance. oleki na baminyokoli A supporté des choses difficiles. osipote makambo ya pasi Pour l'amour de son nom, pour l'amour de sa parole. ezali mpo na bolingo ya liloba na ye. Personne ne se glorifie devant lui. bato oyo bamikumisa liboso na ye te. Encore dit ici, Isaïe 48, 48 verset 11 alobi Comment mon nom serait-il profané? nkombo na ngai kocholama Donne ma gloire. na nkembo na ngai Un nom napesa nkembo na ngai na mutu te que Dieu seul, qu'est dû l'honneur epai nzambe yemei nde lukumu ezali nkembo ezali de tous ceux, pardon, de tous ceux qui ont reconnu qu'ils ne sont rien. na bato oyo basosoleki baza pamba liboso na ye. Il est vraiment tout. Et que nous pouvons le dire avec conviction. de toki tout cœur. koloba ngo na bosukisami na motema Qu'est-ce que je suis alors? nini yango ngai naza. Si lui il est tout, que sommes-nous alors? Si lui il est tout, soki ye aza nyonso biso toza nini rien, un rien. eloko te. Mais un rien dont il peut faire quelque chose à la louange de sa grâce. kasi oyo azali pamba akoki kosala eloko mpo na nkembo na ye. C'est pour cela que nous sommes réunis. nde mpo na bongo tosangani Pour qu'il puisse le faire. mpo tosala yango Parole, na liloba na ye par son esprit. na molimo na ye. C'est ce que nous lisons ici. yango tozotanga awa Le dernier. Et il dit, Isaïe 48, verset 13, ma main a fondé la terre, loboko na ngai esali mabele a étendu les cieux. etalisi lola Je les appelle, et Na- ils sont tous, nabiangi bango et je tiens tous là. bonso batelemi wana Rassemblez-vous tous et écoutez. nabi bosanga nabi banso mpo boyoka N'est-ce pas là une parole merveilleuse? wana liloba mutu yo te. Je les appelle nabengi bango tous là. batelema wana Rassemblez-vous tous. bosanga na bino banso Écoutez. mpo boyoka N'expliquez pas. kolimbola te Posez pas. N'interprétez pas. kolimbola te Dites pas que, comme
Nikoloba te ndenge makambo nini kokoba. Écoutez, Yoka. écoutez, Yoka. l'Esprit de Dieu Oyo mulimu aux églises. na Nzambe Ce que dit la parole de Dieu. oyo liloba ezoloba ya Nzambe. Nous y parvenons, Peso tokomi bongo nous serons aidés. tokosungama. Verset 13, je les appelle. Et 13. ils viennent tous là. Abengi bango nyonso batelemi wana. Et écoutez, Eboyoka. tous, et écoutez. Eyoka. Je veux être de ceux qui sont rassemblés. Nakozala na baoyo basangani. Face. Je veux me tenir devant lui. Nakotemi liboso na ye. Tel que je suis. Ndenge naza. Je viens à lui, mais ce n'est pas ainsi que je demeure, que je reste. Kasi eza te ke nawumela wana. Il n'y a pas d'homme qui vienne dans la présence de Dieu, qui vient vraiment dans la présence de Dieu, qui repartirait tel qu'il était. Bato baza te bakokuya liboso na Nous Nzambe. le voyons ici avec Jacob et Tomona ngo na ba Jacob. celui qui est venu Oyo dans aye. la présence de Dieu. Liboso na Nzambe. Il a rencontré qu'il a vraiment expérimenté, vécu, Oyo abiki reparti, pe azongi changé. abongwani. Akozala bongwani. Il était venu. Ayaki. Différent de comme il était venu. Keseni na ndenge ayaki. Sous le coup de la parole de Dieu pour rencontrer. Na koyoka liloba na Nzambe. Devons Esengeli. la parole et l'esprit Totike liloba na mulimu na ye. consciemment. Esala musala. Vous rassemblez vous tous. Oyoki biso bansu. Écoutez, Toyoka. je leur crie et ils se tiennent tous là. Na lobi bango tu batelemi wana. Qui? Pourquoi faire? Pona kusala nini Devant le Seigneur. liboso na nkolo. Ils s'assemblent devant lui. Basangani liboso na ye. Comme je l'ai déjà dit, Lokola na sina lobi yango. l'interprétation Ezali na madimbola te. devant le Seigneur Liboso na nkolo te. afin qu'il puisse nous parler. Po te alobela biso. Parole. Oh, comme tout ce qu'il a dit. Oyo nesa alobi. Comme les pensées de Dieu sont profondes et précieuses. Makanisi na Nzambe eza mozindo pe mutuya. 14, Ésaïe 48. Ésaïe 14:48. D'entre eux Kati na bango. a prédit cela. Nani na lobi yango? Personne. Mutu te. Merci beaucoup. Merci. Aucun. Mutu te. Personne. Mutu te. Présent, rien de ces produits. Tikeno lelo moto moko te alobi. Tous ceux qui ont prédit quelque chose. Bao nyonso balobi. La preuve qu'ils ne se sont pas rassemblés devant la face de Basangani liboso na l'écoute elongi na Nzambe te. pour recevoir Pona la koyoka. parole. Pona kozwa liloba na ye. Et ils se sont mis en route. Batelemi na nzela Parler. koloba. Ils ne savent même pas Bayebi te. qu'ils parlent. Nini yango bazoloba. Verset 15, moi je l'ai annoncé. Ngai nasakoli yango. J'ai aussi appelé, Na biangi bango pe. fait paraître. Bo Et il mènera à bien son entreprise. akomema entreprise na ye. Approchez-vous de Bo moi. pusana na ngai. Écoutez Bo- ceci. Boyoka oyo. Je n'ai pas parlé en secret. Nalobi na nkuku te. Non. Te. Depuis le temps où cela se passe. Uta j'ai été tango nyonso makambo ezoleka. chaque fois Tango iso. que les choses promises par les paroles s'accomplissent, Makambo oyo elobami na liloba na Nzambe ezokokisama. sorti du présent. Et son peuple peut être témoin. Libota na ekoki kotatola yango. Tient toujours. Batelemaka. C'est là que repose notre foi. Wana nde C'est là kondima na biso efandi. au fond de tous les autres. Dimanche matin, un jeune homme Dimanche matin jeune moko de la communauté baptiste était là. na communauté baptiste azalaki wana Il traitait et il a ensuite dit alobi mon fils lors d'une conversation, la différence n'est pas si grande que je l'attendais en fait. bokeseni eza monene te ndenge nayokaki yango. D'un côté, Na linga mosusu un peu touché au cœur, asimbami na motema. si nos services divins ne diffèrent pas de ceux des dénominations, Soki mosala na oyo tozosala Nzambe ezomona bokeseni na bibongiseli te, avec une profonde douleur, nazaki na mawa la makasi. chose ne va pas. Eloko moko ezotambola te. D'un autre côté, je Na- lui ai dit, Na nga mosusu nayebisi ye ce ne sont pas les services divins ou le type de service divin, mais ce que Dieu a fait oyo motuya ces jours
ezali ndenge ke omoni makambo ezotambola boye te me oyo nzambe asali na mikolo na biso oyo. qui va avec, et je ne sais pas, mais si quelqu'un recevait le même esprit que ces gens-là, il ferait la même chose. Soki moto azwi molimo lokola bato wana ekozalaka ndenge moko. Vraiment, que vous le croyez ou non, Bondima wendima te. que les gens reçoivent le même esprit que celui qui se tient devant et qui introduit une chose. Bato bazwaka molimo na oyo atelemi liboso mpe azoloba likambo. Aurait à voir avec l'esprit de Dieu. Je pense aussi parfois à cela. Me kasi nakanisaka mpe bongo. C'est présenté devant le microphone. Ndeko Branham azotelema Ne courait pas dans tous les sens. azokokima ngambo na ngambo te. Elle était puissante. Me ezalaki na nguya. Il ne prêchait pas comme les scribes. Azokotela lokola bascribe te. Que l'autorité divine azalaki na bonzambe ya bule. ne se manifestait pas dans des gestes humains. Eza komonisama na lolenge ya kolakisa misapi te. L'autorité divine consistait en ce que Dieu pouvait parler et adresser sa parole aux hommes. ezalaki nguya na nzambe ezotalisama ete nzambe akoki koloba liloba na ye. Que résidait l'autorité divine. Et c'est ezalaki na kati ya maloba na nzambe. Bokonzi na nzambe ezalaki na kati na maloba na nzambe. et je viens maintenant vous apporter ceci. Eningoba te na iza mopakolami na esasi mpe kolobela bino boye na boye te. Dieu sortira tout de Dieu, viendra tout de Dieu. Oyo ya nzambe ekobimika epai na nzambe ekobimika na nzambe ekokota epai baoyo ya ye. Souhaitons de tout cœur que les services divins soient plus vivants. Omona service divin ezala ya koningana mwa makelele te. Nous sommes tellement ingrats. Nous Biso sommes emportés par les choses terrestres. nous sommes tomemami na biloko ya mokili te. Sans m'arrêter, je m'inclus, moi aussi je suis soumis Ngai pe à certains hauts et bas. nazali pe mutu naza sumi na oyo kuta epai nzambe. La certitude que je porte dans mon cœur Oyo namemi na motema vis-à-vis de Dieu et de ses paroles, vis-à-vis du salut, epai na nzambe mpe na lobiko mpe na libota na ye. comment ce que je ressens Oyo nazoyoka changer le moins du monde. ekoki kobongola ata mokili Je te. crois que ce que Dieu a fait, Kasi oyo kaka nzambe asali que je peux ressentir à un moment donné. wana nde nakoyoka mwa ngonga moko boye. À un moment donné. Mwa ngonga moko boye. Il n'en reste pas moins que notre Dieu nous est inclus dans son plan. Ata kobongo nzambe na biso atie biso na mwango na ye. À son terme, Akomema ntina ngonga na ye oyo asili koloba na biso. avec conviction, Na la kusukisama parole de Dieu, liloba na nzambe que nous sommes rassemblés tosangani de face. liboso na ye. Ne nous référons pas à Jacob, Tozotalela Jacob te prophète, ata prophète moko te mais au Seigneur kasi na nkolo qui a parlé, oyo alobi na biso. et nous le remercions pour sa parole. Tozongisi matondo mpo na liloba na ye. Une révélation vivante, Ezali mpo na biso bofungami ya bomoi. précieuse. Que dire à ce sujet? Toloba nini na mokonzi oyo Chose, na makambo oyo c'est que le Seigneur nous donne des cœurs reconnaissants. oyo nzambe azopesi biso na motema. Toyebi yango na ngolu na ye Frère Rousse, que de urus sévérions dans la patience, tokoba na bozeli qu'il en fasse ce qu'il a promis. oyo nzambe asala oyo alaki biso. Tous ceux qui ont pris patience, Baoyo nyonso bazwi na patience foi, c'est très très important. eza motu ya koleka. Prendre patience, Kozala na patience l'indifférence, ezali bokeseni na kondima. le Seigneur accomplira sa parole. Kolo akokokisa liloba na ye. Il est encore dit, Ésaïe 48, verset 20. 48 verset La 20. nouvelle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Sango epanzana tikelo na suka na ekeke. Le Seigneur a racheté Kolo asikoli serviteur Jacob, verset 21. musali ne Jacob. Ils n'ont pas souffert de la soif. Banyoko Il les a conduits à travers les déserts. bayoki posa mai te akambi bango na désert. Bamelaki mai ya rocher Pour faire jaillir l'eau. mpo na kobimisa mai. Elle devait pénétrer jusqu'aux extrémités de la terre, cela.
Que la nouvelle se répande jusqu'aux extrémités de la terre. sango bana paza mokili mobimba Allez donc dans le monde bokende bongo na mokili mobimba et il dit je serai avec vous na kozala na bino jusqu'à la fin de la Tic- jusqu'aux extrémités de la terre. tikino na suka na ekeke Jusqu'à la fin de la terre ou des temps. tina ngonga suka Criez. ganga Le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. kolo asikoli musene Jacob Racheté son peuple. asikoli libota na ye Je suis racheté. na sikolami Glorifié. Proclamez-le jusqu'aux extrémités de la terre. botatolango tikino na suka na ekeke Car Dieu l'a fait. nzambe asali yango Devrions-nous en avoir honte? Il a fait. tokoyoka soni te asali yango amen Il a fendu le rocher. apasoli libanga La soif. Et Pour le ça. rocher n'est pas resté en un seul endroit. rocher etikala esika moko te Il y avait exactement 40 stations. ezali 40 stations Pendant les 40 ans, tout à fait étranges, na 40 ans marquées en rouge. na tiango na rouge Dieu, le Seigneur, kolo nzambe conduisait dans la colonne de feu. azokamba na colonne de feu Était le rocher ezalaki libanga d'où jaillissait epai wapi l'eau. mai ezobima Car il est le rocher. mpo aza libanga C'est dit que c'est écrit ezali koloba jésus christ 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10 4. Christ était le rocher christ azalaki libanga et auquel il buvait. e wapi mai ezobima bazomela Les hommes ne comprennent pas la divinité. bato bakososola bonzambe te Je Pour- vois en mon Seigneur nandimi na nkolo na ngai avec une telle majesté. akomi telisa na lolenga motu ya boye En seront choqués, bato ya bwanya bakotutisama en seront confondus. bakotutisama bakoyokana soni Notre Dieu est tout simplement nzambe na biso tout azali nyonso au-dessus de nos pensées. azali liboso na makanisi na biso Comme le grand je suis. azali jesu ya monene Dans la nuit, de jour et de nuit, na niwe na butu mpe na moi et tout le peuple d'Israël voit bato libote nyonso ya liisraele baza komona bango comme le rocher lokola rocher de toute quantité d'eau. ebele na mai Une telle quantité d'eau Et pendant les 40 ans dans le na désert 40 ans na désert sort. mai eza kobima Il kaka faut avoir vu une fois le désert pour savoir ce que cela signifie. il faut omona désert mpo oyeba nini yango désert Rien que du sable. kuna mabele na zelu na zelu Il n'y a pas une seule parcelle de verdure mwa verdure eza te mwa matiti eza te qui ont vu cela de leurs propres yeux. bamoni yango na miso na bango Je voudrais savoir nalingi oyeba combien parmi tous les croyants, même lors du dernier voyage ou de chaque voyage, n'ont pas pensé presque chaque jour en eux-mêmes, Seigneur. Est-ce là le pays qui est glorieux, qui déborde? na ndimi te bandimi nyonso tu batambolaki bamonaki na makanisi na bango te nkolo oyo nde mboka oyo miele na wile na miele ezobima Mais moi je le dis, je l'ai pensé plusieurs fois nazobanza mo mbala na mbala lors de mon dernier voyage na voyage na ngai ya suka awa au Seigneur. nkolo Qu'as-tu vu dans ce pays? nini yango omoni na mboka oyo Qu'est-ce qui t'a poussé à conduire ton peuple ici? nini yango etindi yo okamba libota na tie awa Moi ou non, vous savez que j'ai visité 83 pays. boyebi ke natali 83 pays ya israel Inspiré, plus désolé, plus désolé. nazaki désolé Désert que la terre d'Israël, il n'y a pas d'autre pays sur terre, aucun, qui puisse mboka mosusu eza lokola kote wana te à cette terre. mabele wana Dieu en fera un paradis. nzambe kasi akosala yango paradis Certainement, à l'époque, et j'ai aussi pour cela trouvé quelque part le passage de l'écriture lors du voyage, du tour du voyage en Israël. nakutani na passage moko Pour savoir si c'était ainsi à l'origine ou si. ezalaki boye na ebandelo bien ekaka sikoyo Et je l'ai trouvé, et je l'ai trouvé. Dieu m'aide quand il s'agit de sa parole. À chaque fois, nzambe asungaka ngai soki etali mpo na likambo na ye j'ai eu besoin de chercher longtemps. naluki ntango molai te Dans l'un des 3 beaux prophètes, na basakoli misato voulons le crier tolingi kotala à yango nous tous ce soir. biso banso lelo na poko Seigneur nkolo ne veut pas alingi te que nous nous référions au Dieu de Jacob. alingi te ke tokumisa nzambe na jacob La même expérience qu'il a faite, libiki moko moko asali la rencontre qu'il a eue.
il ne veut pas seulement que nous nous réclamions du Christ, mais que nous fassions notre expérience avec. Alingite tomi benge ya Kristo kasi tosala libiki biso moko. Puis remercier notre Seigneur. Tokumisa nkolo na biso. Exercer sur nous tant de fidélité. Atia biso Grâce. ngolu na ye na bosembo na bosawa na ye. Recevoir, comprendre que ces paroles, Toyeba choses tososola que nous n'avions pas na liloba oyo makambo toyebaki te entendues ata toyoki te auparavant. liboso. Il y a ici cette parole que je voudrais encore souligner. Maloba eza wanga ningaki naloba Et avant ce jour, liboso na mikolo tu n'en as pas entendu parler. oyoki yango te. À toujours. Nzambe Pour tout. Un aujourd'hui. azala kaka na oyo ya lelo Aujourd'hui. oyo ya biso ya lelo Sa voix. Non, Dieu, tu sais pas. cokoyoki mongongo na ye koyesa motema no ekenze te Avant, aujourd'hui, liboso vous mpe lelo ne saviez rien. Avant ce boyebaki eloko vous ne te. saviez rien. C'est vrai. Voir si Dieu ne nous réserve pas encore quelques surprises. Nzambe abomela biso basurprise. Pas un jour lire la même parole et dire voici, nous avions le pressentiment Totangi likomi moko tolobi que quelque chose allait arriver, eloko elingi eya mais nous ne savions pas kasi toyebaki te comment ni quand toyebi ata ngonga te cela allait arriver. wana esengeli eya. Et alors, Boye nous réjouirons, tokosepela nous et nous glorifierions, tokokumisa et nous glorifierons, pardon, tokokumisa le nom du Seigneur notre Dieu. kombo na nkolo na biso nzambe na Nous biso lui rendrons gloire de tout tokozongisela cœur. nkembo. Amen. Amen na matema na biso mobimba.